panoza nani pululu panoza kinani que onde tu balo baga so muto kufi muto zana mo ba témoignage na betaka Chico mostre kumone mostre nga Chico zali na éviter son rôle ba dans a plus que famille parce que na mozana mo pululu te ya ona no matana problème ya e pa yangia mate do pululu ba no ya e pana biso ba beka ke Chico amimo ko Chico ba éviter wana ko tuna no pululu te do pululu aza moto yo ngata kinda kona ye donc si me prend le goût de OK après avoir ko te pas ya président na essay donc ngai pe non talibo so na maye et pas alpha beaucoup problème donc ngapenda komona Chico gauche droite te ba souci mutebomier donc souci mutebomier ba souci wana ezali via zayaki nango Chico pululu wana bande ngabi kana na mayonnaise peut-être mutobenga ki na tournage bat babenga ki souste na to ngito ba lilo kufili wana yi lilo ni asala ki obino ba epi bat ba négligé ki na kontinti bat bande so mutobenga yi ezaka ndenge kaka monde na biso ezalaka apparemment bato balingi si c'est vrai pourtant to tourner les scope pululu public ne sepeli ah pululu azongili susu comme sinate igela kwa fait ikote papa na Kerwan éternel kenaya bon oh chérie je pas chez ni pour les hommes c'est aussi sexy pour les femmes dans ces cas on y va oh ok. N'oubliez pas, c'est Bindou Bio pour les enfants. Eh ben oui, dans ces cas, on y va. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Salon Hugues la Coifficoté. C'est aussi pour les femmes. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 0000 ou sur le www.huguelacoifficoté.com. Hugues la Coifficoté, l'homme qui coiffe la ville. Salon Hugues la Coifficoté, c'est vraiment sexy pour les femmes. Nous les hommes, on manque les mots. Pour les enfants, pitou-piou, il dort. Trop de nick-nick. Chiquicha, chiquicha, cha-cha. Enos. Docteur Jeff Jadi, les détas, don de Dieu. Otapoli mingi, obebisi bambongo mingi, okebanzela mingi, mais conseil na kopesa o mama. En tout cas na centre ya papa Alphonse landa traitement na yo tina suka ba mama kokata te yaka na centre traditionnel et pas il y a papa Alfonso okomona tina ekopesa na bomoto na yo. Yango na lubini yo. You come malade you yazo solution ko yo. Ansiedade, hemorroide, fraqueza sexual e prostática, dor de dente, dor de bexiga, reumatismo e outras doenças. Ngayo na zaki na nya munene. Tetokana na hôpital belé, na zaki solution te. Mais de papa France, na zui traitement bien et si les papa France, yende mutasimi masolo. Izande likamba likasa. Docteur Alfonso. Klebowa. Docteur Alfonso. Klebowa. Lisungi na yo na nzete pe na matiti na lokasa na centre traditionnel naturel papa Alphonse 3 ans na libala nga soki nazwi mibimangaka tant tokutana papa Alphonse tosangani na mobali na nga nazwi traitement ndenge elongo bani nazwi zemi na 2011 na boti mwana nga yeyo mwana nga aza na 3 ans. Centre traditionnel natural Docteur Alfonso. Nayaki mpona lokolo awa pa ya papa Alphonse lokolo oyo etungisaka ngai mingi
natamboli bisika misato mais tout le temps ese répétaka kaka ti toye awa epai ya papa Alphonse naza na pashi ya maladi ya mino mama nanga moto ameminga awa po si tomoni deja ke amemaki deja mwana mosusu shimba boyoki bango balobi baartiste basi balobi bastar balobi mpe baconfirme kasi babosani eloko moko oyo ezali adresse eza nini ojai na damakesha ndeko komitungisa te soki outi imbonde oleki kaka wenza areyo okiti juste na bakobefia kasi ezaka strada oyo tobengaka prince direction liboso okota moske balabala ya liboso omoni centre ya docteur Alphonse bongo soko outi kuka komitungisa te kite kaka na befeya ntango okiti na befeya kota kaka na direction na moske balabala ya liboso nde omoni centre ya docteur Alphonse ndeko soki mpo bungi benga na banimero eza wana benga dokotola solo nimero wana ye moko moto ayambaka biro te ye moko ayambaka mpo ye ayebi maladi mpe eyebi ye azali dokotola solo le number 1 d'Angola na minute oyo akangi papa Kingandi mama Kingandi abeti bango klebowa il y a Pouloulou et puis toko dit ça DiCaprio parce que faut dire qu'il y a Zaki ami personnel il y a Pouloulou a travaillé trop na Pouloulou au boyebi a égaye biso na façon de faire naé na moussa naé à théâtre biso tout au CPA naé alors Pouloulou a tika biso où ils a choc et puis ils a perte mon aîné na soukanvula to perdre d'artiste mon aîné na combo ya Pouloulou to landa image oyo jour bakendaki kotika cornaye donc tangolombo mokole pour ekende na hôpital à cinquantenaire c'est vrai qu'ils ont image moko ça la passe makashi mais on ne peut rien ils ont événement ça mina soukanvula to lanango et puis juste après on aura DiCaprio sur ce plateau. moto oya suka bosolaki na Pouloulou pour que na ba comédien oui muta suka ko tourner na pièce na yo ouais na ba comédien na solé na yemo na 21h na rappelé na 6h du matin pour na spectacle moko na après-midi na Kalunga na 6h na bengie na kutani na mutayambi mwasi na ye anaokoka kutu kolobate mutao lela on a mon nyongo bizarre akoyi si téléphone est kati na rappelé pasteur na yambi abi Pouloulou a koufi depuis 3h du matin a piqué crise na 23h comme colonie au pesa ray programme wana ya tournage pour ya ko rappeler na 6h du matin non ezaki hier tu n'as pas eu programme de tournage hier tu as pensé programme de tournage avec bonne santé tout ça on a eu tout ça là abi na vie na ozaratan parce qu'on a eu que azarama mutaba retard ya ngo skole ngena la mukile 6h pena mona pena ki fois ya pena tana aussi ça pena ça spectacle nanga pendant bozala qui n'est président est-ce que tout ça là n'était pendant to benga na pendant tourner est-ce que attitude mo bando la c'est que muto malade non attitude de malade ezaki mais azaki na ba titi da ya ba problème donc ngapenda comme on a chico gauche droite te ba souci mutebomier donc souci mutebomier ba souci wana ezali fille azayaki nango Chico Pouloulou wana bande ngabi kana na mayonnaise peut-être mutobenga ki na tournage bat babenga ki souste mais to ngito ba lelo ku fili wana yi lelo ni asala ki oblo ba epi bat ba négligé ki na bon tinding bat bande so to benga yi ezaka ndenge kaka monde na biso ezalaka apparemment bato balingi si c'est vrai pourtant to tourner les sco Pouloulou public ne sepeli Pouloulou azongeli susu parce que biso to tchakete pourquoi que ça soit mabe yango ezali ta bande ko ba loba ke no art na biso pendeza na c po ni po ba mona biso mon tout bon boza na kombo za na succès mais azo souffrir ce qui yo muto yebi ke no na ko kabila ta mbongo te mais na commet ata na film po et ça les bien comment yé ta to zolanda balobi
to komana te et bozela nini là ça montre directement que non entre bino ba comédien amour exacté en quelque sorte nalinga ko confirmer ngote mais liwa pour le selinga passer moko impossible na sona pour na 21h na 6h du matin na bengeli suba isanga ka kufi atayo moko c'est ba basa liwa pour le saba ndeko na musala moko ba souci ya musala oui parce que hier ango moi na ye makila pesa ki bien te azo komitungisa mamingi pona moi na ye mbongo bazongisa makila makambo ebele puis yobi ke oza na mwasi donc mwasi ele mosuku aza na besoin ta bafeti makambo ebele donc voilà. Merci. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui a repris. Tolobani. Belaki, tu peux savoir que nous sommes pas fake news, parce que vraiment réellement que nous sommes l'artiste balinga mingi presque na la monnaie. Belaki banaka la peut-être avoir soin ou comment. En fait, c'est une nouvelle très triste, trop voire même, parce que l'artiste a délité. L'artiste a délité, Toyoki sangwa maladité, Toyoki sangoté, Toyoki elogoté. Mais Tolamuki na tongo moko boye ba isibiso l'artiste a piqué qui crise na butu et baké na un hôpital à Koufi. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots juste pour exprimer notre douleur. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots. Tolobani, adieu l'artiste. Seulement ça. Merci beaucoup. On a pour ça, au défaut, mbongo, si osé la taxe na yo ebima et puis ozongi ça au foot mbongo wana benga biso. Mais déjà à partir le premier est commis déjà actif. Bana États-Unis, bana Dallas. Bana partout dans le monde, bas professionnel na masolo à taxe après 14 ans d'expérience, ba yeli susu na ndenge ya mukiti. Olingi osala taxe na yo na ndenge ki ba vimisalo bord ki ARS alandela te na ndenge ki ba escroquer te na ndenge te ba mela yo te pro taxe ba ye taxe 2020. Et moi na maman kobuka na te bakosa elo taxe na ndenge et longo bani ozana na Dallas sur place oyo na bureau ozana état mosusu otindi ba dossier na eux basaleli yo pro taxe aye mabe ya boye et salema nanu te balobi à partir du mois de janvier au bengi bango oyiba sololi ba pêche $6,000 en avance avant que ça la même taxe avant que W tout na yo et comment Protax Toyoki 2020 consommons congolais. Si vous cherchez un bureau de taxes fiable pour vos déclarations de taxes, contactez-nous au 888 451 68 89. Si vous n'êtes pas au Texas, vous êtes dans n'importe quel autre état, envoyez-nous vos informations par email ou sur WhatsApp. Les informations seront affichées. Merci, Rudy Mutombo. L'agence d'export et d'import Michulu Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusuté. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penzate. Please, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michulu Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuwapi. Bana ya Dallas, bana ya États-Unis mobimba. DHL et na système ya Buka lelo, Lamba lelo. Bokota. L'air est grave. DHL, garantie assurée. Naba primoko, nanu ezalate. Tinda koli na yo na Kinshasa,
Tona Afrique Mobimba. Livraison à domicile dans 3 jours. Samba Senga, bongo ya livraison. Bapos Kutu Ekosa et Koma Kimpiato. DHL, Omeki, Okangami. DHL, Salamumbongo na yo à 200%. DHL, Otindi mardi, Otindi mercredi, Otindi jeudi, Otindi lisusu mokolo ekoya. DHL, Turoyo et Nyati Bangonion surtout. Pour tout contact, benga mwana mboka, Yale Financial Service, situé sur l'adresse 2821 Brown Trail, Bedford, Texas. Pour tout contact, appelez au numéro 972 890 87 81. Service d'accueil assuré. Solution et mon ami, toujours travaille sur qu'on a DHL. Donc, les alliés garantis, tous à lundi jusqu'à vendredi, vous avez votre colis, vous passez ici, tous en a carton, juste l'idée sur les cartons que nous avons. 3 jours, 4 jours, et comme à Kinshasa. Et qu'on compte jusqu'à 10 pounds. Autant d'ici en haut, prix est assez garanti 3 à 5 jours, et comme en haut sans problème. We're super excited to bring it to the Congolese community. We have 4 different sizes of boxes. It's reliable, fast service there within 3 days, and we have a really good competitive price. Chez Yale Financial Services, solution et monanier. Ajoeza mabinti iza pasi makasi sango maladi te mba mokasa ngwa pasi mba mwa mutakufi sokokati lobeli te lo te mba moto kaka kufi nakoyeba sango ba 8 heures na ba même pas nzoko batalibande si bayokani na bango babenga na kota réseaux sociaux benga baninga bonzoka pour kufi ya solo kufia solo zambe nakaseka lezo nzinzo keza solo wana toyoki yango te soki voye biso na bino mpe toyoki sango maladie. Donc je pense que ça va quoi ndenge balanga nzembo bayemba lokola kaki na matoi. Nous tous on est surpris à reprendre on attend que ça la crise vers 23h et puis voilà, il y a bateau ba solaki na vers 21h. Neti Modero qui est le mieux placé peut-être il y a un peu d'autres précisions parce qu'il confirme va celui vers 21h pour appeler ça programme il y a tournage il y a Léon attend. Et puis les matins il y a confirmé les sites. On a prendre de nouvelles qu'il y a une crise vers 23h, bah mimi dans l'hôpital Mouké après bah qui n'est à mon collé mais c'était déjà trop tard. Puis voilà. Non, bah on va déplacer des corps pour bah on a 51 c'est plus mieux que peut-être mon collé. C'est un peu ça. Ça n'a rien à voir que mon collé. Donc je crois que 51 a parmi bah morgue plus fiable ces derniers temps. On a l'homme souscrit à part voilà, donc il y a d'autres. Je crois que c'est tout à fait normal parce qu'au moment où ils sont en maladie, je crois que Bisso sont des à tomber là moi mot de tête au panza sangoté quand même. Bah sangoté panza amateur bah déjà de y mutumo à internet quelque part et yeux battant là ça va mais ceux encore mutumo qui malaise à cause gérant la famille naïe comme tout responsable. Mais il y a les Rwandais on s'y entendait moins. C'est bon.
tu vas y aller dans ton dans le balade comme on a au Koufana et ça ça non tout passe comme tout passe Nina abaya sa filma so mtoza maso anzela yapo. Baya na ko, into za kinyo. Non, so ngabe asika ba ko benga bo fo yom ta benga ba 5 heures mo. On ando commencer à pour na tuté na jini ma pour na téléphone aí. Dingo ba fika kufi. Donc il est compliqué fort. Minga wa kufi na pasteur ya mi téléphone. Ngata na bengi wana na dona mono ko moto yo singa obité kata zana na metisi yeba na conteneur si c'est vrai numéro ngo ya benga ki ah confirme ça il faut ma bengi président so benaton tabenga maswa to bandi biso to bani ko America na ye to bani ko America na ye ko America to bani Waouh, retour sur ce plateau. Ça fait mal hein, de perdre un artiste des talents comme Pouloulou. Alors, DiCaprio, d'abord, bonsoir. Vous avez abattu, hein? Donc, il a battu Naramoto. Et tout de nos talents. Alors, DiCaprio n'est pas noisé, Nani, Pouloulou n'est pas noisé, Nani. Ok, on est au Balobara, sur mon top of fame, tout dans un amour, témoignage na Betaka. Chico, monstre, comment on est démontré. Nga Chico Zali, n'a évité son rôle dans un plus que famille. Parce que nous avons pour le thé, il y a un homme qui a podium et pas un yamate, le pour le banoya et pas un biso et pas un biso avec un chico, un même chico, bah éviter qu'on a coûté non pour le thé. Donc pour le hasard moto, on a attaqué le gonaï, donc si même pour le goût est ok, après avoir coûté pas, il y a président Naïsaï, donc on a eu un taribusson mais maillé et pas alpha beaucoup, je dis c'est prise. Alpha Boko, il faut dire que c'est un producteur. C'est prise. Mais il y a un monstre. Attends, oui, mais il y a ça, il va bloquer la justice. Il y a un monstre, mais ok, c'est bon. Je confirme que vous avez puta. Premier film, on a ça. On a Nzonzi. Donc, Nzonzi, on a ça. Il y a side. Et c'est différent. Nzonzi, on a ça. Il y a politique. Il y a ça. Donc moi na maitanga sali lokola zaki na tala na ye sali ke ndi histoire ya Pouloulou le Bandi. Ndi histoire ya Pouloulou le Bandi mais akufi na nini abelaki crise yango ute pour batu musu balo batu ba biza poison entre binokara ba artiste botiela ki pour le akufi na poison te pour le tsero belate pour le yoki o ndeza kamutu pasité le côté pour le côté ndako ndemtu na sokota ndako alali normal akatikati buto mosi ya surtout ka autai wapi kokota na ndako oh utaki na ye papa mi kakande toraka turita obetino motour mo kutena bato belé mais sauf que azaki na programme ya tournage pour le même lundi on a pena ina programme ya tournage lundi na chaki programme ya tournage et sali que le coup la caméra mo ya kizaki sika il fallait ba check yango et compliqué biso do na yebisi na groupe na vi na bono to rapporter tout ça en semaine one na tongo na la muki na tongo seter kanga bon na muni ba groupe na biso WhatsApp na zaki téléphone zia ko kangama na fongoli na kota vo nde na zo mon maloba ya mode ngai bon na kota na na tar balobini bato subuzo sepela et puis bato subana pasi bato subo sibra bato subana pasi amone yenga commenter ou non olo ba mangam subu parce que tout ta minine to ta santé au monde que na koyo quel comme subu na ko na piquer crise pour monter le bana sur le gonini zali oyo bat boss c'est plat OK Pouloulou auto katamte mana dese ngabi directement na kotinga na bon le gola na buzo bana biso na vandi 2-3 minutes ngabité na benga nanu ye et puis na ebisa ma tournage de tout rapport na benga directement
pasteur nazo ya mbazo sangano papa bien le bible oza mwana nchangu mwana njili oyebi yango bien que JB service eza agence ya mwana njili mwana changu mais ozo sazade otinaka ba koli na ba chance moko boye banotina koli mona 2004 ti le 2019 koli yango ya te oyebi ke eza la même passe agence eza moko on a déjà mon njili na Sainte-Thérèse JB service ngamo na confirmer ngo po tini diko li 10 ans c'est commis et puis les autres les commenter mbala moko papa ni les akule liseo donc c'est aussi une magasin JB service et ça kaka on est ça c'était mais ça ce soir uzanga kuibe jadi wewe mbimba JB service soko kena Brazzaville eza na kati ya Brazza mpona bato bakamata biloko na bango na Brazzaville précisément eza à côté ya aéroport ya Maya terrain moko eza wana ya football odini te mama odini te aye nzela moko na biloko mamadi oui naye nzela mona biloko tokoma elobi toza awa mpona bino tosala mosala mpona bino aza mundeli te mutu mwindu azali congolais lokula yo na ngai azali mutu mwindu me makila mundele José Bayila yango moni JB service mikolo bato bazolobaka leyeka papa foiseleo umida igela coiffe ikote papa na Kerwan éternel kenaya kanda taba ikote sensi nganda taba fenenene nganda taba chez Hugues la coiffe ikote papa na Kerwan éternel kenaya Au 174 avenue Aristide Briand 93 320 le pavillon sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Onyokwamaki osufraki habit de confiance na famille okokaki kotonga ndako te. Et oui, voici la solution. Fini les tracasseries. Parce qu'avec Dekes Construction, rêve na yo kotonga ndako kokisami. Yoka bien. Dekes Construction, entreprise moko spécialisée, expérimentée na construction ya ba immeuble, bâtiment, maison, bandako ya ndenge nyonso okoki kotonga ngo na Dekes Construction. Ata ozangi terrain, ata ozana projet ya kosomba ya kobongisa po ya koluka ndako, Dekes Construction ezali spécialisé na matière wana. Olingi kobongisa immeuble na yo, olingi kobongisa ndako na yo, olingi pe kotonga ba immeuble quartier mobimba, eza spécialité ya Dekes Construction. Contactez biso sans serveur na Dekes Construction. Toujours na ba architecte, na ba ingénieur, on va aller très qualifié koleka pona kotongela yo ndako oyo ezali ekotikala immortel, inoubliable. Oh yes. Dekes Construction vous propose aussi ba service local, luminosité à ba bâtiment et éclairage public, installation de vidéos de surveillance, installation de systèmes d'alarme anti-intrusion pour véhicules et maisons. Adamu tukanayo bakoki kotiela yo alarme moko ya suka. Oh yes, olingi talo ya pété. Car Dekes Construction est à offrir pas prix moko très abordable pour qui qu'on négocier yango futaka ndambo. Oye sengoteur Dekes Construction mwana Congo mboke bongi yaka Dekes Construction ayko pesa yo opportunité ya kopongisa avenir na yo bokoko na yo vieillesse na yo. Dekes Construction pambolama amina yo zate. Je crois que bazai pembe na ngai donc ba mona réaction na salaki parce que pour le donc chiko akokufate parce que chiko azana no chiko très bien chiko akokufate mais to zona no bonjour ba blog belena pour nous bonjour ba blog belena pour nous bo ça qui sketch moko toi un élément na awa to landa yona pour nous la scène et puis to kotani juste après. National, no meta, no, no, you flatter, Moses. You're a bumble.
la faute a fait mutu arte. Ne. Et là on a na moi. Ça non te ça na na mbete l'homme so et ça mate ah oh. Ah na kishasa na biso na metinga. Bana na bima na mati. Ongo bisana. Ami na amate. Sobo sana. Sobo sana onde. Yoti so yo lo sa o ba o mi bo sa o ye mi o yo sa o ye mi neto sa yoti ni amo sa. Mais elle dit c'est ça. Et non ate et ça c'est ça. Hein? Yo za so ni ça peut pas bien. Na mi c'est pas. Oh, pesa pa pesa oh. Osombi vélo. Vélo? Chama vélo. Na me bonne. Voilà. Dans les enfants de Golanga. Ah oh? Ouais, dis après. Ah, non mais osa. Ah, il y a un hôpital à place à Joie. Ah bon, tu es là. Ah, non, bien à Willy Sobat. Comment ça? La vie c'est. Ma soeur dit après à bon, tu aux gens battent pour aux gens passé aux années. Moi je prends la émission et moi je suis en bonne sorte moi c'est oh aux gens passé en mieux. Il y a au samba t'as mis chaud. Maman, basson on a numéro tchela et si maintenant basson on on sait la basson mususu du cap. Mimi kanta na mkongo kasi. Oui c'est oui baluka. Et tambolé kineki. Ah tout à fait. Et le quoi tambolé tout à on est tout in assez. Photographie sur le tambolé katali. N'est-ce qu'on a comment que tout en assez tout en. Elinga kita. Oui mais au côté ni. Et puis moi. Tu fais quoi de photographie? Benga minganga. Minganga baya. Capri yo otala moi mais soyez un état vraiment hein? Benga minganga baya. To kota ni chef ko bembe. Mais quand rappelle qu'il y a yo mo ko pas c'est moi pour ngebima. Ngebima. Ouais c'est toi oui moi ni nous au Capri. On comprend qu'il ngebima. Ngekuya. Kanga wa ko yete. Asimbate. Dis un peu. Capri c'est l'état bien tête là. Moi c'est les azal poti moi c'est les on est ça va. Aboti moi c'est Capri c'est l'état. Avec la tête. Azoli la tête moi. Tambola to Capri. C'est si. Très bien, merci beaucoup. Alors, DiCaprio, programme, mais c'est Pessami déjà. Dans le programme, tout ce qui est le 9 et le 10, mais le coup, la quartier nae Kitambo, Balinka Rabal et Lena Kitambo, mon bichot Lingi est en la place, mon cousin à Batutu, il y a 4 coins communes, il y a Villa Kinshasa, la facilité qu'il y a Nelogoto, Potanama Mouké, il y a Obongi Sengo, mais ce qui est c'est bon, donc le 9, le 10, déjà tu peux la montrer. Le 9 et 10 euros et la monstre, pour terminer le vite il y a parce que vous avez il y a Pouloulou, montre la fin pour le rose à Nini, parce que jour et Zoya, au pays que ça il y a le il y a musique,
et pourquoi pas peut-être qu'on les pas à Tony pour leur repasser avec forme sous mais l'élo il faut pas retenir nini il y a matanga pour l'eau. Oui, l'eau non ça va tenir sur les ondes d'Ibato Ayokate et Zaliwa on tenir ce comité naïe malgré agizana non dans les AEKI mais ce qui nous permettre les ouais moto qui est moto on t'a aussi les ouais moto on t'a permettre à zanzam dans zanzam même on t'a sipil go zamuli monaye donc vraiment bat bayo kana bango bat mukile zoro baté bay baké a kofi na mama a sala crise na butu et puis a kofi donc vraiment tous ça de kier biso tout et puis tout le là ndeko na biso surtout mingi na bande ko na so ba comédien batika ko chamaye trop donc tout le là ndeko na biso non est na musala sala ki to pesa na suka. Donc vraiment message yango na pesi na batutu donc mon colonne avait na mutu ne soya tout le la monstre parce que monstre qui en tout cas merci beaucoup DiCaprio donc pour bien ça je crois d'ici dimanche il y a une émission na biso mosusu il y a pour nous repasser des informations mosusu très précis en tout cas merci DiCaprio na présence na yo merci na bino alors bongo te wilie bongo te tokaye ma jolie na lelie wilie etoka nasengi pardon kosala bongo te bana Congo bandeko na ngai tout je vous demande de vous abonner bosomba décodeur wana mbangu pona kotala babiloko tout ya mboka pour vous alla informer à l'heure. CPLA TV na bandeli CPLA TV décodeur à CPLA TV ma chaîne tout ya Kinshasa ma chaîne tout ya Congo ma chaîne belé bouquet na tout est sur les nyonso ba clip tant aux autres na bozotan donc ba information nyonso ya mboka ya politique ya culture ya sport ya santé ya nyonso donc voilà idéologie à CPLA TV. Awa suite fait ya maladi nyonso yoka mwali solo awa papa Alphonse solution ezali ngai mama na bino nazalaki na pasi na bana olala pongi te bensomni l'air nyonso hémorroïde ebimisa bapota mpenza ti na liboso ya biso basi na boyokela yango soni te mpo eza maladi elieki ngai na kati ebimi ti na libanda ti na mosopo ya biso basi kolala pongi te mokosa koswa mais 3 jours kaka nazwi bido kaka moko na melaki ya papa Alphonse awa na bakiti ya bokoko nazwi déjà solution nakomi kolala pongi nakomi kolia bien nausée esili koswa mpe esili mbala moko donc solution ezali soki moto azokosa bino bakokokosama te yaka soki oza na pasi ya maladi lokola ngai nazalaki yaka okozwa solution okobika oyo eza ndeko na nga mwasi toye na ye awa po oyo eza ataki ya thrombose totamboli deja mwa mingi ake babisika mosusu azwi mpena lobiko te yango toye na ye awa tomoni ke bapesi ye bakisi tokei ntango tozonga tolingi ke topesa témoignage ya malamu bon nakomisi nzambe nga nazwa maladi ya mokusa banazo maladi ya mokusa ekokisisa ina ne na 7 mois nazotambola natomoli lwana mobimba bana bebisi mbongo na mimba za Kongo eloko moko te nazongi liso Rwanda sekokozonga nazongi Rwanda naye okutana na papa Alphonse bakitokanga batetema yango tetema oyo napesi eza kopesa ngai yango ekolosinga yango nakumisinza mpoza nzambe kanisa papa Alphonse kani pesa maringuya okoneka mariye na ebakisama na likolo. Centre traditionnel naturel Dr Alfonso 100% naturel. E o segredo das folhas